Ah, voilà. Ah, ouais, tu comme une école, MEVEP. Bisika, oh, ouais, puis vraiment, tu l'as qui banda kutoyaki. Ndeka nefsa ki bino ezalaki vraiment ba venture te za réalité. École les a frappé une érosion. Donc à 0 mètre, ceux qui 2 ou 3 mboula makasi beti, et école et kozala vraiment frappé. Et mon ami, tala ba leki na biso bana na biso o bazo tanga awa bango yeyo. Et bonjour. Otanga wapi? MEVEP. Otanga na MEVEP. Sikoyo awa MEVEP ezo dinda na érosion. Oyebisi bakonzi nini? Yebisa bango ko yesa mbaya ko sungo po yo fo si sa classe yo fo zo ba diplôme na MEVEP. Sikoyo bakonzi basala ndenge nini? Oyebi te loba bakonzi basunga bino. Loba makasi. Loba ndenge oyaki otumbola nga ntango osimba ya caméra. Parle, non? topesa baotia na baplateforme ba YouTube ebele me mosusu mpe bakolekisa na bachaîne mosusu pa ya okende yango pigeon kwei bozwi ngati nde bolanda ngai Oh, quelle tristesse. Nous avons des larmes aux yeux avec un cœur touché. Seigneur, aide-nous. Nous, les groupes scolaires chrétiens MEVEP. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les érosions. Très chères autorités de mon pays, très chers honorables, très chers bons samaritains, nous venons à vous pour nous secourir. S'il vous plaît, nous sommes vos enfants. Un don d'une parcelle, cela nous suffit. Car nous ne voulons pas perdre les noms de notre école. Une école privée dans la vision du chef de l'État. Dont le frais scolaire est presque gratuit. Papa Fatih Beto, Madame Denise Nakero, Madame Judith Soumina, Papa Jonathan Moutamba, Papa Abedachou, nos papas et mamans de la diaspora. Que le Seigneur vous touche à venir nous secourir. Un geste d'amour pour nous sera une bénédiction pour vous. Merci, nous vous remercions d'avance. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ok. Ça, c'est bien ça. Ok. Oui. Attends, je t'enlève ça. Oui. Nous avons des larmes aux yeux avec Seigneur, aide-nous. Nous, les groupes scolaires chrétiens, nous sommes envahis par les érosions. Nous sommes l'autorité de mon pays. Nous sommes vos enfants, car nous ne voulons pas faire. Yes, merci. Quand vous dérangez, vous allez le faire perdre l'idée de ceux qui sont à faire de dire là. Vous ne voyez pas qu'on est en train de prendre les images là-bas. Il faut voir là-bas où on est là. Bonjour mon ami. Bonjour. On t'appelle comment? Omatete. Omatete, votre école est frappée par l'érosion. Est-ce que tu as un message à lancer aux autorités? Oui. C'est quoi ton message?
Mon message, ça veut dire comme ça que le président de la République, là, il arrange pour nous notre école. C'est une bonne école, c'est une merveilleuse école. Et ça restera seulement une bonne école. Que le Seigneur bénisse notre école par le nom puissant de Jésus de l'école de Pasteur Michel. Je lui demande qu'il arrange pour nous notre école comme c'est une bonne école. Que le Seigneur le bénisse. Merci beaucoup. Bravo pour lui. Vraiment, boyoki to sunga mwana lobi école ya Papa Michel eza école moko ya malamu. École nzamba sungango au nom de Jésus. Boya vraiment na lisungi boya na intervention na lombango pona bango ba tanga. Vraiment école oyo pona ko bakisa ezo sunga bana bitike bazotanga gratuit bana oyo pe bazana ba parents bazotanga na prix moko ya se makasi. Donc ça sert à rien bokanga maboko tozoyeba tozoyoka ba prix bozo détourner eza ba millions mais kozula bano esika eza nango vraiment eloko mo ya gravité. Papa Fachi bana babeti CT basali mbela comme on dit à Lingala basali mbela balancer appel bomoni ndenge école ezokende de soki ka bambula ya makasi école ezokende ba honorable député ya Selembao Christelle Vwanga Papa Paul balobi nanu bamoni bino te soki kolandela érosion oyo ekozwa temps ekosenga bino bosunga ba élève oyo bazwa esika mosusu na lombango en attendant kolandela ba érosion oyo po baza na esika mosusu te. Vraiment papa na biso na makoki ya mokie o aza nango a penser kosunga bana ya quartier, a penser kosunga ba veuve, a penser kosunga ba orphelin, a penser donc soki veuve aza na mbongo te ndenge nini bana ba kotanga mais ye na mwa muke oyo ba veuve bazozwa baza ko s'en sortir quand même bana bazwa éducation na mwa muke oyo ba orphelin ba papa bakenda mais bana bazotanga donc ezelo ko moko ya malamu mingi. Donc soki ekozwa temps pona ko arranger situation oyo to proposer na bino to sengi bino na mawa ya Nzambe bana oyo bazwa esika ya sika ba mapango eza cher te na etando oyo bolukeli école bozo biso moto moni bokabaka ba jeep bosalaka ba don donc faut kaka te toyemba bino na nzembo pona bosunga biso mosusu président de la république alobi akobima donc etalaka situation te soki totali babekole bakabila bauta babekole bamuzitu bauta babekole bafaci bauta ezali kutu ya matiti soki totali bango te mosusu mwa tole eza mais lelo babima ba président de la république et pourquoi pas bango topesa bango mpe chance na éducation pourquoi pas bango topesa bango mpe nzela wana batanga bakoma mpe bato vraiment tokosolola lisusu na préfet ya MEVEP et puis tokoclore totalela réaction na bino bakonzi. Papa yoka gouvernement ya mono ide il faut ka kotamba kelele nde il faut ko ekoleka nango na te toza Papa, touti kosolola na bana, tomoni vraiment que eza réalité, que école eza frappé na érosion. Tomoni pe ya solo ke ozalaki vraiment na école. Et na ebité proposition no ezani po bana batelengani tomoni ndeni bana baza sans espoir na minute oyo. Mais kozela pe esika we kunda malibulu eza tellement munene na ebité kozwa batang. Si bana basilisa nene ebité ozo proposer ba parents ya bana nini ozo proposer pe l'état nini. Ok, merci beaucoup. Kaka ndenge lobi lelo gouvernement akokozwa mokano ya kokunda libulu oyo mais ekozwa temps. C'est ça. Mais ça na bato bazosala badon ya ba jeep mosusu à $50,000 bato bazosala badon ya ba mapango voire même na mutu moko songolo. Mais si
bakoki kozala na motema ya bonzambe mutu nyonso azoyoka nga kobanda na président de la république et puis na baautorité mosusu ntina moto ya motema malamu oyo akoki kokanisa abina bimisa 25 000 parce que na milie na ngai ezala bamapango ya kitoko 25 000 30 000 etandi pe ya munene etandi pe ya munene bana batangi et puis esiko bakomona érosion lelo te donc c'est un peu ça tosengi bango bafongola mitema na motema ya bonzambe ba numéro na biso baza na yango eza na se ya bar ya ba écran ndenge bazomona yango wana je crois bien okoki pe koyebisa bango yango na monoko boye na rappeler yango mutu alingi ko atteindre nga par WhatsApp 0900 824 900 soki aza libanda ya mboka tie code ya mboka plus 243 900 824 900 donc c'est un peu ça si tozotala ekozala pasi bisiko nyonso ozomona bandako ya minene kei biso mpe tozobanga bana baza ya danger infraction ya mort d'homme ekozala pasi vraiment alors voilà pourquoi tobwaki cri de détresse ntango nanu mabe ekomi te eke baautorité bafongola mitema baloba mutu amawa moko afongola motema aloba te nakende na atteindre promoteur oyo soki alingi mpe tosala marche ensemble na ye amona place tosombi lopangu mpona koyeba ndenge nini ya kotia bana oyo ekozala lipamboli de génération ya génération mpe nzambe akopambola ye. Merci papa. Tomoni initiative malamu ya koencadre bana ya kopesa bana nzela ya kolakisa bana nzela et initiative oyo eza soutenu par qui ou bien vision oyo eutaki na nani? Non, dorénavant naza serviteur de Dieu eza initiative ya nga moko namonaki bana bazo souffrir Minerval ekomi pasi moyennement zéro nasali effort ya korassembler ba orphelins et puis kozwa bana misusu kuna biso d'ailleurs si vous demandez na ba parents côté c'est le Minerval le moins cher na secteur au Mobimba pour nous permettre bano baboti bazokoka komemate le fait on va bien en français semi gratuit voilà semi gratuit donc pour le fait aujourd'hui que zaka pour motiver nos personnels c'est un peu ça donc en fait s'il y avait de l'argent même biso moto quoi ko sala on voit pourquoi to beleli ko ya monya simbami aya ko sunga o ezaba idée na biso voilà bakonzi boyoki ndenge préfet auti koloba alobi soki école oyo ezala na ba prix oyo bana na bino batangelaka na ba $1000 ba $2000 elengaki okangisa mbongo ya kosomba lupango rapidement mais vu que ça semi gratuit a edakande pasi ekomelie azana makoki te oyo akosombela lupango donc makoki akosombela mabele ekozala te po école oyo bomoni asala befort pona kosunga ba mama pona kosunga ba papa oyo bazwi nkokoso na makambo etali Minerval. Sont vos enfants, car nous ne voulons pas faire. Yes, merci. Quand vous dérangez, vous allez le faire perdre l'idée ceux qui sont en train de dire là. Vous ne voyez pas qu'on est en train de prendre les images là-bas. Il faut voir là-bas, on va rentrer là. Ya papi! Ya papi!
Tu vas parler même à Lingala, hein? Tu connais parler à Lingala, non? Oui, bien le Lingala. Sois bilingala le bilingala. Ah ah voilà. Ah ouais, tu comme une école MEVEP. Bisika oh wapi vraiment tolongwa ki banda kutoyaki. Ndeka na efsa ki bino ezalaki vraiment ba aventure te za réalité. École les a frappé une érosion. Donc à 0 mètre, ceux qui 2 ou 3 mboula makasi beti et école et qu'on a vraiment frappé. Et mon ami, tala ba leki na biso bana na biso o bazo tanga awa bango yeyo. Et bonjour. Otanga wapi? MEVEP. Otanga na MEVEP. Siko awa MEVEP ezo dinda na érosion. Oyebisi ba konzini. Yesa bango ko yesa mbaya ko sungo po yo fo si sa classe yo fo zo ba diplôme na MEVEP siko ba kondi ba sala ndenge ni. Oui pité loba ba kondi ba sunga bino. Loba makasi loba ndengo yaki otumbola ngata ngosimba ya caméra. Parle non? Voilà, bandeko balandia émission na biso réalité ya kini eza émission oyo esalaka ba descente émission oyo ekitaka bisika oyo bato bazwi ba kokoso émission oyo elasaka bino Kinshasa pe ba réalité na yango et na yango lelo tokiti na quartier camping esika oyo wapi bozomona érosion wana esalami ya makasi lisungi vraiment ezate et tellement lisungi ezate nde toyoki bandeko babeleli mbela babeti sete na bakonzi boya na intervention boya na aide na bino na yango tokosolola na moko ya ba victime ya érosion oyo aza pe na école na ye oyo ekei déjà na kaka na érosion oyo akoyebisa biso ebandaki ndenge nini et puis assistance ezate. Voilà, sans plus tarder tozosola na Patriarche. Bonjour Patriarche. Bonjour. Patriarche koki kobetela biso mwa historique moke ya érosion oyo. Bon, érosion oyo ebandaki net maseki. C'est comme de la blague. Vu que ba autorité ba tiaki misu likolo na biso te, alors ti tomoni réalité ndenge lobika réalité akini réalité zake érosion ememi bandako. Vraiment. Donc ce que tala wana bandako ekei ya ba détoiture bandako aminene ekei et lelo biso pe ndenge ozomona na bana oyo biso toza na école à 0 mètre a na sima et okomona une partie ya école pe ekei awa pe esika bato bazoleka ndenge toza na kati ya toya na lopango ya bato et bato bakomi kotraverser na kati ya lopango ya bato balabala yango wana esi ekatani alors toya na assistance moye te comme impossible alors il faut l'état tia maboko penza mpona koluka koya kosunga population oyo azoganga. Voilà Patriarche avant tokota na mokokoli ya likambo ndenge nayeba déjà obeti baporte ba porte ezomeka kobetama d'une manière ou d'une autre na koganga na biso mais porte penza ya makasi vraiment ebetami te. Vraiment bakonzi bomoni avenir ya lobi ezali bana oyo donc bana oyo Patriarche obi école eza wapi na mukongo wa kaka na sima wana. Donc bana onde avenir ya lobi awa bazangi esika école nzela nanu ya koyela kelasi ezali te kelasi onde sungaka bango ezosunga ba orphelin ezosunga bano baza délaissé donc ezosunga bana ya ndenge na ndenge et na yango soki toyeboye eza au hasard te tout se déplacer pamba te esali biso vraiment passe komona bana batelengana na minute oyo l'état gouverneur ya ville ya Kinshasa papa Daniel Bumba toza vraiment na posa ya intervention na yo ndenge osalaki na ba place oyo totiaki makolo lokola ba rekwado lokola ndenge osalaki na Kisantu. Voilà tokobakisa lisusu boye bourgmestre ya Selembao oyo ezali mabele na yo donc maison communale eza non loin ndenge na moni wana na ebité bourgmestre déjà salaki descente awa descente penza ya malonga to moni yango te na ebité biso totika lo mona ete na esiko biso totelemi bourgmestre ya vraiment
Et pour yo kinde bato bazo ganga babi ba yebi mingi ba ba yebi yote donc c'est pas bien ça na simanda kuna yo donc yonde mutu oponamaki pona kolobela bana ya Selembao yonde mutu oponamaki pona ko assister voilà ba député ba honorable ya commune ya Selembao boza ebele vraiment honorable Paul nazomona kona ba descente tout onga nazo sala ba na ba descente érosif nyonso tout ya nazomona figure na yo vraiment nazo féliciter na yango honorable kozape malamu soki o assister quartier oyo. Et voilà, na habité papa, tu peux pesa pe parole na comité na bana kela sito so que soli la école. Comité des parents za awa moko ba parents azotangisa ba na école za awa et il y a des gens qui sont là ba kokoloba. Bonjour papa. Bonjour papa. Souci nezani na likambo ekomeli biso. Bon souci nanga ezali boye. Bana bazoya na classe nzele ezali te katani. École ezoliama kala mingi te ezosopana. Tosengi na bakonzi ya leta batela biso likambo oyo mpona bana na biso bakomi na suka mbula batanga klasi basilisa malamu po soki bakipe biso te ekole ekosilisa te mpe bakotanga te toza na pasi makasi do nzela ekatani na biteni mibale ekole ezali susu na lolenge te mpe etikala kotelema sikoyo tozosenga na bino bakonzi ya leta botela biso likambo oyo bakozipela biso nzela bana bazwa tango ya koleka kokende na école po awa ndako ya bato omoni ndenge batie bakati fo futa mboko po mwana katisa bosiko ekomi na biso pa pasi siko ezosala pasi na motema bokipe biso école na biso koto wana bozipa yango eke école esopana te pe botala nzela oyo bana bazoleka ekatani na biteni mibale moto ezoleka te velo ezoleka te nzela pe ya makolo eza te siko tozosenga ete l'État qui peut biso nzela na makolo bato baleka bana baleka classe eloko pesi mwana 1000 francs afuti nano na kati ya lopanga bato po akatisa parce que eza pasi na motema donc ça biso pasi eloko tosengi na bino bakonzi ya l'État bomeka kosunga biso ete bana na biso bazwa nzela ya koleka bakene na école botala biso école elingi esopana na mbulungu boye bandenge ya kozipela biso école ke esopana na mbulungu te. Vraiment. Ok. Proposition de Kokozani, est-ce que Tobanozela kaka l'État tia kobando kunda kuna pe école ezo sopana ezo lia matie kokoya na mbulungu bien l'État pas ko déplacer bino bozo penser na ko déplacer te mouvement wana pona ko protéger bana. Bon, pona bongo bakoki la caméra s'il vous plaît. Oui. Bakoki ko sunga biso pona ko déplacer biso promesse ate l'État soka le bien déplacer biso alongola biso na 4 ans ngo sikoyo tokondima yango. Alongola biso de sika tozali atia biso de sika mosusu toko sepela pa bana biso batanga classe Maman namoni mama lilobezani lilobelanga ezaka boye papa to regretter mingi po en tout cas pasi mi pona bana classe hôpital ebotsa batu bata makolo mapongo batu en tout cas ba courir ezate les hôpital ya divine en tout cas to lembi bo sunga biso papa fati tala etili puta yo na vota ki yo on a sous sunga peuple o ya camping po to lembi bu comme to ebiete tila biso ya Selembao to ebiete to lembi na biso to lembi bana so ba mayele ba otanga tabe ko leki to suka wa papa fati yo kala biso mawa. Merci beaucoup maman. Nani susu azana maloba? Ouais. Ngai nana lobaka boy. Je crois na quartier na biso na camping awa ba érosion oh eza 4 érosions minene za boy. Donc ceux qui l'État intervenir était et kozala pasi pona biso eza 4 minene. Donc muso eza na sekuna donc ceux que sangani okomona population nyonso ba ko se retrouver na dernièrement mbule to beta batu bakufi to mona 60 ni à l'État ni à d'ailleurs to bourgmestre to yebi ete soka za couleur nini soki ya mboka nini kombo pe to yebi te to yokaka bourgmestre bon to yebi te to zete alors population soko a se débrouiller ye moko mazo ko kate yango to sengi intervention na bakonza mboka ko banda na chef de l'État ti na bato baza bota bonne foi ba ko sunga tala école tala bana le batangi te nzele ko legeza te ba okene wa école c'est quoi siko bavana bandako école sunga biso bafutaka boy moins 0 ba ofele baza awa mais école suko promoteur aza bonne foi so wa kota bango wapi na minizo tani batelengani lelo batangi te yango to sengi boy de biso ekoza malamu mingi merci. Chef du quartier aza comité pe zali o bosala ka suivi ya makambo wana en tout cas ça moi passé soto lobi yango za moi passé chef du quartier to yebite ba do ono so ba to yebite. Tomoni lisusu mama malobeza nini na makambo ekomeli biso eloko so nazobakisa kaka ye président kaka asunga biso kaka mpona érosion oyo
ayebisa bukumeso ya Selembao aya kotala biso érosion oyo asunga biso baya kokundela biso yango mpo bana biso bazotanga na école MEVEP toyebi te bana biso bakosuka ndenge nini mpo école MEVEP etangisaka bana kitoko soki lelo ke école wana ekwei na libulu to bana biso bakosuka ndenge nini bakokende wapi mpo biso tomesani kaka na école oyo asunga biso doki atinda ata bukumeso ya Selemba oyo ya camping toyebi ye te soki aza couleur nini soki aza mwindo soki pembe soki toyebi ye kutu te asunga biso eloka na 5 ans yango wana. Merci beaucoup mama. Bakonzi boyoki mbela ya ba mama na biso ya quartier pe ba papa ya quartier camping balobi école oyo ezali na formation ya malamu bana bazotanga vraiment malamu mais na makoki ya mokie na mbongo ya mokie bana bazozwa formation ya qualité et ceux qui va perdre école oyo bayebi te bakotia bana wapi awa lelo scolarité comme cher na Kinshasa kotinda pe bana musika eza pasi viki eza eloko na bango bamesana nango biso tozo proposer na bino bakonzi ya mboka bazala bozwila bango esika non loin ya camping donc bazala aux environs mais place oyo eza nano attaqué te na érosion po bano ba profiter na éducation vu que éducation des eloko eza primordial pour na mwana nyonso tout voilà wana tokoki ko continuer kozwila bino bilili ya école to mona pe école voilà merci beaucoup. Les chères autorités de notre pays, naye ko adresser message pa na bino bakonza mboka, ba notable, ba député, ba sénateur, ba to bonne foi na mboka na biso Congo. To bike mboka na biso bata motema mwana mbazali. Bota la initiative ya école oyo. Bota la situation bazo lekisana yango be érosion. To sengi na bino bo soutenir bango. Bana besoin ya soutien na bino. Mboko eza na mbongo ebele. Mitema malamu baza na mboko bato na mboko mais les problèmes ça tozo lukane bango boya ko soutenir. Voilà l'école eza pour l'encadrement. Lobby ba ministre baza na école. Ba président ba obimaka na école. Soki botiki bango nana ko soutenir bango. Yango to sengi na ba autorité ya mboka. Botala regard na bino na école oyo. Na ba initiative oyo za malamu. Tala avenir quartier baby. Ba érosion tondi. Batu bazolela souffrance ekomi. Promoteur école a eu initiative à aider ba parents au bazana ba moyen te kotangisa bana moyen zéro mais boya ko tchema maboko alele pa na bino biso moko pe ba parents to ye ko legela pa na bino bo sunga vraiment to bondeli bino na motema molamboza bo tika te mbongo ekena na maboko batu bayiba na ba mbongo batu balela ba mbongo ne balingi basimba bango te mais mbongo bozolia boya ko soutenir ta bango ato yibi na yo mais ya ko tikela ta bango ndambo ba soutenir ta bango ikoza mala momingi na pesi mbote te na mutu nyonso te mais na lobi kaka bien na besoin mokonza mboka te na besoin nini te na adresser nde na bato bonne foi na bike bato bonne foi baza na mboko nzamba pa mola bino. Nous sommes le groupe scolaire chrétien MEVEP. Juste, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Nous voulons juste demander l'aide aux autorités. Aujourd'hui, nos enfants sont à danger. Les autorités de mon pays, je vous invite de venir assister à cette école. Et cette école qui a eu la pensée d'encadrer les orphelins,
Et nous sommes dans des quartiers dans le milieu qu'on appelle de banlieue. Et dans ce banlieue, nous sommes dans une école privée, mais du moins, le frais scolaire est au moins moyennant 0. Alors, au moment où nous sommes en train de parler, notre école est envahie par des érosions, encerclée même par les érosions. Alors voilà pourquoi nous tendons la main vers vous. Nous sommes dans un quartier, il y a même des parcelles à $20 000, $25 000. Et là, les gens de bonne foi, nous vous appelons vraiment de venir nous aider. Si le Seigneur vous met à cœur de venir nous soutenir, ça sera une bonne chose. Des actes que vous allez poser, je crois que ça va rester dans la mémoire des élèves qui sont dans cette école et pourquoi pas dans notre esprit aussi. Tous les gens de ce quartier n'oublieront jamais que vous avez commis un acte qui a poussé et que ces enfants puissent encore revenir à leur souffle. Voilà pourquoi nous demandons l'aide à toutes les autorités. Et je ne vais pas citer les noms, mais tous les gens de bonne foi, nous appelons de venir nous assister. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Nabengami na kombo ya pasteur Moïse Mwakosika. Nazali komi lobela to kolobela bino likambo etali ekolo. E bandisi lelote ezali ekolo moko ya kala. Oyo esungeli biso bana bakomi bato minene na kati ekolo. Tozana mawa na kati ya motema bino bandeko bozali liboso pe bazana makoki ya kosunga biso na kati ekolo. Awa tokomi pembeni ya ekolo ekoya. Pe tokomi pembeni ya suka mbula. Est-ce que bokoki kotika biso tokoya bana basisa classe te? Tozo senga na bino lisungi. Bokipe biso. Donc na mangongo oyo muke botela biso mbulungu oyo. Botela biso camping ndenge za kokenda. Soki botiki biso nani mosusu? Mosusu azate. Pate mosai na nzambe papa na biso. Oyo mosai na nzambe oyo azokamba ekolo mukeli ekolo oyo azonyoko mapona bana na biso. Peto sepeli mingi po ete na kati na ekolo oyo nde bana bazotanga kitoko bazobima koyeba kotanga pe koloba français malamu. Donc eloko sepeli biso yango wana. Mais tango mbulungu eye elingi buka ekole ezopesa biso pasi. Yango tosenga na bino bakozi bo bazali boso. Bo bayebani bozala ba moyen ya bino moko to ya l'état to ya gouvernement. Tozosenga na bino boye. Botela biso likambo ya ekolo oyo. Mbulungu boye banenge bosala biso mayele pot effrener yango bana biso batanga classe bakoma na suka yambu yambula. Soki boye te ekopesa biso pasi na motema. Po soki ekolo ekwei tozana ekolo mosuta na camping. Oyo ezali kolakisa bolamu pe ezali koteya kitoko ezobimisa bana na qualité ya malamu. Eza ekolo MEVEP. Soki botiki yango bongo na ndenge komisika ekolonga te. Biso ba parents batata ya bana na kati ekole. Tozana souci ya likambo moko na bino tozosenga babengi yango na lingala lisungi. Bosunga biso botela biso mbulungu oyo. Boye bandenge nini ya kofrene yango ete bana na biso batanga classe bakoma na suka yambo yambula. Soki te ekozala pasi na motema. Mais lokwa tokanisi toyebi ke boza batra mayele. Pe bozali batata ya bana. Boza pe na bana boyebi pasi ndenge mboka gozo tambola. Ndenge nzambe akela mokili oyo ya Congo na koleka na Kinshasa asala ngolo lolingi na yango. Mokili za ya zelo ebele, zelo kana mboka bangala te mabele ya makasi. Botala biso likambo oyo. Ko motema na biso ezala na kimia. Toza na kimia te, tozolala te, tozola mukate, tosutukaka bana ba classe mbulungu pe memi bango. Po etikali muke ekota na école. Mais yango tosenga na bino bomeka kotalela biso eke bomeka kozipela biso libulu oyo to soki bozana makoki oyo moni bino bokuwa kosunga biso école. Et non papa na biso promoteur jouer loko songolo jouer loko fakala bolongwa wana na danger bokene kosala esika fakala oyo kosunga eke bana na biso batang po bana na biso bana na bino bokotika bango na pasi te to na kakate. Nzambe azana likolo pe azana bomoi attaque école ya Musai na Nzambe oyo asala ngo na motema polele tozofuta ngo na mbongo muke oyo kokita be école musu bafuta kata me biso tofuta yango tozana souci na motema yango tosengi na bino bosunga biso soki moye ezali bolobi no topesi yo moye oyo o déplacer école o longwa wana okende sika songolo ekosala biso malamu biso ba parents to bondela Nzambe ya faina lola abatela bino abakisa bino mikolo Nzambe apambola bilekeli pe banzela na bino ekozala mapamboli mingi nakanisi ngai papa Moïse Mwakosika na suki wana tika Nzambe apambola bino elongo na mabota misana bino kende liboso na kimia na kombo na Yesu Christ. Amen. Chères autorités, nous venons auprès de vous avec le cri de détresse parce que nous sommes en train de constater
la disparition totale de cette contrée qui est une composante de la ville-province de Kinshasa. Je parle bel et bien du quartier Camping, quartier Kingu, dans la commune de Selembao. Ce quartier, c'est un grand quartier où il y a beaucoup d'écoles environnantes, il y a une très grande population, il y a des autorités de grandes personnalités qui sont dans ce quartier. Si vous êtes autorité aujourd'hui, vous êtes acteur politique, vous aviez postulé dans ce district de Funa, pensez aussi à cette population qui vous avait donné ne fût-ce qu'une seule voix. Il y a 2 enfants, il y a 2 mamans. Il y a les érosions qui sont en train de nous envahir. L'érosion a coupé, a divisé le quartier. Donc, il y a une partie qui est enclavée, une autre partie, on ne sait plus accéder à ces débords. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, auprès de vous, excusez-moi, pour vous demander de bien vouloir nous aider, nous venir en aide. Vous, les gens de bonne foi, nous sollicitons votre clémence. Vous, les bienfaiteurs, vous avez l'argent, vous avez des possibilités, vous avez des moyens. Venez aider cette population ou ces quartiers. Pour emblayer cette érosion, ça ne coûte absolument rien. Mais cet argent, il y a des individus, des personnalités qui prennent ça et mettent dans leurs propres poches. Mais si vous pouvez avoir ne fût-ce que cet amour du patriotisme, venez en aide à cette population, aidez-nous vraiment à trouver solution sur cette érosion qui est en train d'enclaver le quartier. Sinon, dans les jours à venir, ce quartier sera déjà disparu, soit sera effacé sur le calendrier, sur la carte géographique de notre ville-province de Kinshasa. En tout cas, il y a l'école, par exemple, dans l'école où je me situe actuellement, le complexe scolaire MEVEP, qui est ici, au bord d'une érosion. Nous avons 2 enfants. Nous avons les enfants à la maternelle, au niveau primaire, ainsi qu'au secondaire. Mais ces enfants-là, si un jour il y aurait une forte pluie qui va s'abattre, mais cette école sera emportée. Et imaginez-vous si les enfants étaient en pleine cour, étaient en train d'étudier, qu'est-ce qui se passerait? Vous attendez qu'il y ait une mort d'homme afin de venir nous interpeller? Vous attendez qu'il y ait des calamités afin de venir intervenir? Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça le moment. Nous vous demandons, s'il vous plaît, venez aider. Non seulement l'école, venez aider votre population. Si vraiment vous êtes patriote, j'espère que ces messages vous parviendraient et vous allez rapidement faire vite pour venir afin de nous aider. Merci beaucoup. totelemi awa mpona province ya libulu oyo eza na kati ya balabala parlement libulu ebandi kala kobanda na se kuna na mai eyeboye eti ekomi ebimi na balabala oyo monene libulu oyo ezosala badege mposi bandako ebele bato bakeye basinistre bandako baza sute place akovanda yali te neta mati na balabala oyo biso tozalaka mai eyaka komi nete bale minute soki mbula makasi akokoma ntina suka kuna mpe amati likolo mpe eke na prince ya tozosenga na bakonzi ya mboka ete oyo bazotala makambo etali mabulu oyo baya nete ministre ya nini ya infrastructure aya komona place oyo baministre oyo neti gouverneur aya mpe amona place oyo ezobuka na bato bazokende bandako ezokende tokomi na badernire minute yango to mpe nomoni mpe place oyo balabala oyo eza balabala monene bato ememaka bato un jour mpe kokoma makadamu ekole mpe bana ekole bango batondi awa bazali awa ekole ezali awa soki ekatani président de la République alobi ke bana fo batanga sikoyo so bakatani bakokende wapi boya bowela biso bobundela biso mpo libulu oyo ekundama puis dispensaire mpe ezali awa hôpital ezali awa mpona bato malade ya toyebi président Faci papa ya boboto yo président mpe toyaki mpona Congo oza mwana Congo yaka mona eloko oyo ya kosala eloko moko otinda baya basala libulu ekundama papa tolobi mingi te tolobi ndenge wana nde tobeli président kaka na yo président nde yaka po ezali nde papa social oyo oza kolinga te peuple no souffrir po te papa alobaki le peuple d'abord papa ya kosunga biso place oyo libulu oyo ekundama yango tolobi
bonjour d'avance. Gouvernement ya mboka boyekela biso mawa soki botiki biso boye tokosuka wapi. Nzela oyo yango neza biaso na biso tina mama Mobutu. Awa siko ekabwani population nyonso donc moya kolela oyo eza te bakomi kokota nde na mapangu ya bato batela biso likambo oyo boye tokosuka wapi. Biso mpe bo ba chauffeur ya moto tosungaka population depuis na re tina kati ya veni mpona baya na babiloko me boye moya moto ekota kutu eza te botela biso likambo oyo bana classe route beko eza beko ezokende beko ezokende donc moya tozwa conclusion ya bien ezali yango nde totela bino nde bakolombo mboka hôpital yango wana kami te na libulu botela biso basi na biso baza na baboti donc pasi botela biso bena. Monsieur chef de l'État boyokela biso mawa tokosuka wapi papa boyokela biso mawa tana biso mo belenge tozolela na esika ya bapara na biso po bapara balobi balembi libulu liboso yango te bafilma kimbuta ya akuna eye susu boyokela biso mawa botela biso likambo oyo ya mukie na posa koloba yango wana.